bolingo pe sai ya kozala liboso ya etando iye bomesana tango nyonso kolanda vuva mu télévision etando ya bwania etando ya boyebi etando ya mbongwana etando ya bonsomi balobi nil par ailleurs na vuva mu télévision nde bokomona émission iye lolenge ya bomama olekaka tango nyonso chaque mardi na 19h30 pe bongo rediffusion nango samedi na 19h30 matondo mingi na bino bandeko balandi babi bozalaka na biso tango nyonso tomoni kuna bandeka matadi mayo matondo mingi na leki to bambote na bino matondo mingi balobi bandeko matete kuna na komina matete bambote na bino bato ya quartier banza na mama Mobutu bambote na bino matondo mingi na balandi ya Ipen ya Delvo ya Mbinza Ozone balobi ya Monga Fula matondo mingi na bino baibomesana kolanda bongo biso manaka iye oyo yaka tango nyonso tolobaka na bino ngonge belemi papa déposé na nous télécommande kozape lisusu te benga mama teta aza pembeni benga ye benga mama Françoise aza pembeni baya tosolola masolo ya ntina oyo tolobaka na bino éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi abungi uta mwa ntango mwasi wana esengeli na ye bazongisa bongo na nzela tala ntina ya manaka na biso mokoma lelo bokomona lelo cadre na biso eza autre tozalaka nango comme d'habitude tozala bongo na kati ya zamba toyaki bongo na Congo central epai wapi na Songololo Sobanza biso ya bino molobeli ya bamama lelo tokosolola na bino kaka likambo moko oyo etelemisi biso lelo na kati ya Sobanza ya Kimpavita bato bakobeta lisolo me biso tozala kaka mingi na balolenge bokozwa kaka baimage lolenge bato batambolaki mpona kosepela mpona kokumisa lisusu ya Kimpavita na mokolo mwa le 2 juillet tokotaki bongo na Sobanza une semaine déjà tosali bongo basangolo bokomona basi tolobaka na bino balobaka soki kobala mwasi esengelo bala mwasi mais mwasi nini celui qui trouve une femme trouve le bonheur nga bana bino te celui qui trouve une bonne femme pour se retrouver kaka femme eza kaka femme mais une bonne femme de retrouver bonheur yango wana tozoloba na bino tango nyonso na mwasi kitoko na mwasi malamu kobala mwasi nini ngana kolika kobala mwasi malamu poso bali mwasi kitoko akogaza la kitoko maza malamu te mais mwasi malamu azana ba critères nyonso na ba kitoko na nyonso za kati na ye yangwana biso le 2 juillet totombola ki bongo ya Kimpavita déterminé ya Kimpavita azalaki na patience ya mosala wa yebaki ko sala biso nyonso toyebi histoire wana elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale oyo ya motumba maka na mbanza Congo le 2 juillet 1706 epai ya quelque part bandeko ne po bango batiaki koni quelque part ba commanditaire ezalaki Laurent de Luc na Bernard de Gallo kasi to simba nini na ya Kimpavita détermination na ya Kimpavita azalaki nango yango na lelo biso toyekoloba na bamama esengeli na biso tolakisa ete esika mwasi azali ndenge Musée Kabila alobaki révolution sans mwasi ekozala révolution ya malamu te esengeli mwasi accompagner mobali na makambo nyonso détermination wana wa ya Kimpavita azalaki nango yango tokolakisa bino lelo o ba mama basali na Sobanza balobi mwasi vutuka mwasi moyindo azalaka femme forte ndeti ya Kimpavita azalaki kotambola mbanza Congo ezalaki royaume Congo à l'époque koyaka tina eteni oyo ya Sobanza tozala lelo mbanza Congo koya tina eteni oyo ya Songololo Sobanza alongwe na mboka mususu na lelo par rapport ya yo basela biso na conférence de Berlin alongwe na Angola aye Congo Kinshasa kasi na province ya Congo central total la distance wana ya Kimpavita tambolaki balobi ibandaki ko ya awa pona koluke bongo elonga tata mokeli koluka bongo bokasi ya evita nkanga kobelela nguyo wana yangwana biso ba maman ya vutuka vana pambu vidila tangu nyonso tozote ya bongo ba maman bazala na lolenge ya bo maman lokola émission ngelo belaka lolenge ya bo maman bazala basi ya makasi totika koloba
nazalaka loboko moko kasi soki totika pe batata basala mingi tokomisa bango faible tata ye moko ake mosala aye na mbongo akosombela liputa akosombela bana bilamba afuteli bana minerval afuti ndako alesi bino tata o wana bomoni teke quelque part akokoma faible lobi AVC biso soki bamama tozwi mbongo tolobi loboko moko soki tata asalaka te mama ozoyima na ndako yango biso na lolenga mama tolobaka mwasi na mobali botata na bonengo esengeli esangana mwasi azoluka mobali azoluka papa va au travail maman va au marché ezalaka te biso nyonso na kati ya mosala déterminé mwasi esengeli aluka mpo na bolamu ni ya libota ntango bakoko na biso mpe tomonaki ti tomonaki na ntango bakoko na biso tata azalaki ata aza na bango 50 tata wana akendeka kokatela bango bilanga mama na mama akokende kolona milona na ye oyo ekobokolele bana ezalaki na responsabilité batata te me na mokili ya libebi tokomona bamama bamivandisi tata akende koluka ye akroise maboko eza mokili ya libebi mama moyindo akendaka koluka aye asangisi makanisi na tata talanga naza na mwa 500 bakiti wana namonaki ebebi tosala tata babia ngai naza na mwa 200 tomekana kosangisa yango tobongola ndako bongo nde ezalaka mama azalaka te tata asalaka mama azalaka déterminé mama azalaka mosali tokende nanu kuna na régie bolakisa biso esika wapi bamama bazosala bongo mosala kobeta brique régie soki toza na bino tobeta na bino kota moko botila biso nanu image ya yambo o esika bolakisa banengo avutuka bamama basali bazobeta pate bazobeta solution oyo kolamba bongo ba brique régie soki toza lokota moko botila biso image mwana minute tobuka yaya buta ntelele akokomata na bino mpe bozwi bakongo mosusu na ye sunga Nyingwa. Mai. Mai. Mai yawoje. Là.
Bandeko balanzi bomoni bino moko ba mama basali babi mibali te mais ba mama bomoni image mabele oyo argile talande bazoni ata yango eza pena batata musu bakoka te hein bakoka te détermination na bazalaki nango bokasi o wana bazeli yango wapi toza na référence na biso ba mama bato balobaka Jeanne d'Arc bato babetaka masolo mais biso toza na référence na biso uta 1704 batelemaka elenge mwasi na komba kimpa vite yene référence na biso bokasi na biso ezo uta kuna nde bokomona ba mama na ba infatigable bazo beta potopoto wana bazo lamba yango po ebongwana po bomona ebeta brique bokomona image e ba brique ya mosala ba bazali ko sala to senga na bino ba mama epa ikani bozali bolandaka tango mosusu etando iye po bozwaka bososoli ya mayo ne songa nzila bazolingela biso ba mama tolobeli mwasa malamu awa kitoko na yo soko za malamu teza na tina te ato che nyovi ato bakisi basil ato che ba manzaka ya lolenge nini ato lati kanga dadi ato lati mini jeep masoko zaka mwasi malamu te libala no eza nango inutile toko zala na mokili eza inutile mwasi o wana biso na lolenga bo mama nde toza na tina na ye tozaka na régie bokomona misale ebele salami na songololo awa bokomi tuna esika oyo ba mama babongole ndenge nini pe bokomona lisusu na kati ya banini na biso ya reportage na biso libota mobimba oyo etiki mikili ya poto nengwa na bana na ye balobi baye kozonga na mabela bokoko po basala nini babundela mabele iye po mabele nde mama mabelende leisaka na mikili ya poto po mona lilala o bobengi orange ya malonga ezala te na bazi okomona orange ya munene mesanga mbuma na kati donc bazana mabele ya mabe awa na Afrique na biso nde nyonso etondi bon medo tata mokeli akaniselaka bayino poto za bana ya yamu yango na libota wana elobi bango bazongi na bango il y a tout en France mais nyonso eutaka na Afrique o basalelaka kuna eutaka na Afrique régie ngana bino tozaka esika moko botela biso deuxième image tokoba masolo na biso esika na bino. Comment vous allez? On peut connaître vos noms? Butamachwa Sungu. Et toi? Maman Futansungu. Et voilà, nous sommes là. Ces enfants disent qu'ils viennent de France. C'est vrai qu'ils viennent de France. On va savoir, vous et nous, pourquoi ils sont revenus en Afrique. Pourquoi vous êtes revenus ici? Parce que vous venez de la France, il y a tout en France. Et maintenant, vous êtes ici pour quelle raison? On est ici parce que nos racines sont là. On est ici parce que nos ancêtres ils sont d'ici. Et que aussi parce que en Europe il y a tout. Mais tout ce qui vient d'Europe là-bas, en fait, ça vient d'Afrique. Nyanga Mafuta, tu es d'accord avec Butamachwa? Oui, vas-y. Dis-nous pourquoi tu es revenu ici. Oui, je suis revenue ici parce que en France, en fait, là-bas, en France, plus de choses. Il y a des choses qui viennent d'ici et aussi nos ancêtres vivent ici. Et c'est pour ça qu'on a plus aussi de liberté ici. Ouf, c'est écœurant
d'entendre deux enfants qui disent qu'ils sont revenus en Afrique parce qu'il y a tout ici en Afrique. Donc ce qui se trouve en France, ça vient de l'Afrique. Donc ils ont raison. Vous qui nous regardez, prenez un peu conscience de ce que nous dit souvent. Avec ces deux enfants, nous on a compris. Parce qu'il y a de grandes personnes, il y a des adultes qui ne comprennent pas. Mais voici ces deux enfants, ils viennent de tout dire sur la France. Ils sont revenus parce que leurs ancêtres sont ici. Leurs racines, ça se trouve en Afrique. Ils se retrouvent en Afrique où? En RDC précisément, mais au Congo central. Mes enfants, dites-nous, ce que vous touchez, vous connaissez ça? Oui. C'est quoi? De l'arachide. De l'arachide. Ça se trouve aussi en France? En France, il n'y en a pas? C'est vrai ça? Vous n'avez jamais vu un champ comme ça des arachides en France? Quoi dire encore? Les arachides. Ils sont heureux, hein? Ils sont très heureux d'être ici au Congo central. Ils touchent les arachides. Ils ont sur leurs mains les arachides. Bandeko balandi, lolenga bo mama. Vous comprendre que manaka na biso lolenge elekelaka ya lelo ebimi spécial. Kozana bano mibale bauti France aye awa balobi bakoko na bango mabele na bango eza awa na France bazana nyonso mais nyonso utaka na Afrique bana mike ba ososolango e bongo bino bakolo toyebite mama na bango paza akoleka boko mona bango po mona que tango ni songa nzila bazoloba tozonga Afrique terre de nos ancêtres bazana raison yo tika non na France ozo sala ni biso lolenga bo mama tozoko bakana tunite bakombo na biso nengwa nteta mpierese précisément bon utu parce que utu ya baba na mibale ngeka tata machwa nengo mafuta to kamwe bakombo wana toyebite babi ba uti France bino nengo moboti na bango to yeba réellement bon uti France et puis bozongi na Afrique ingeta matondo mimi okita soma loba ya soto uti neteni ya France ba kombo na bambasi topesa bango tango tovutuki tokomona ete no mindele bakangaka biso tozwaka bakombo ya bamindele tant toyokososola ke wana eza bakombo na biso te eza bakombo ya bowumbu yango bomoni ya kovutuka nzo kuna kopesa bana biso bakombo oyo ya biso bakoko na biso balonga te touti neteni ya France tozongi maboko mabele ya bakoko na biso po ete wana eza mboka na biso te tokendaka na kokende kuna toyekososola tomoni nofo tozonga mbela bakoko na biso nde vibration ezali kuna vibration ezali te mai moso tokoliaka kuna eza naturel te en plus na nzela ya nesongi ya nzila na ndenge aza kotinda mpe bana na ye bakende koluka baoyo baza libanda yango mpe biso lelo tozali neteni oyo mpona kozwa vibration ya bakoko na biso tozongi na mboka ya bakoko na biso tovivre awa tokontinue vi na biso apo eza mboka ya bakoko na biso tomoni boza na troisième mwana pe na bino tokoki bakombo na bango ingeta bango Kemi Nsungu. Kemi Nsungu aza timide, comprenez que aza timide azokoka koloba te nengwa nteta tomonaka mpe bato mosusu balobi tozongi e par après atali Afrique nayo nzuluka nazongi na ngai esika pour du bon Afrique, terre de nos ancêtres. oyo eza mabele bakoko na biso tanto batozongi tozongi mpona libela retour ezali te mpona kotala mpe soki totali mboka yango tovanda kuna eloko malonga mpe tomona yango ezali te pourkua tokovandela kuna po bana balobi oyo bamonaka na France ya to en Afrique na France ezaka bakopi nyonso eutaka ingete eza bakopi mpo bitabe toliaka eutaka tokoloba kuna baza na nyonso mais sauf que ezouta kuna te ezouta na France milefu na Afrique bitabe tokoliaka ba orange banguba la preuve que tozo milefu toza kopikola bana mpe balobi eza mpona bango mbala liboso bamona na bilanga bayebi nguba me bamona na bilanga ya nguba te esika bauti na France eza mbala ya liboso me biso moko mpe mbala liboso mbala liboso tomona yango tonomona yango ya kokauka boye tozokanisa mpe na se kuna eza nini ya kokauka nzoka nde likolo eza ya kokauka na se eza nini mai ozomona sikoyo nyonso to wana ndela bebisa
olie bandaka tozala na mboka na biso tolona lona tosani biso tokufeli kaka bamboka na kuna na suka ekisi eloko te toya nde tosala nde na mboka bakoko na biso soki botali caméra tolini bopesala bandeko oyo batikali nano na beteni wana. En tout cas franchement bandeko boza nano kuna boya botala mokili na biso botala mokili ya bayindo botala nano etendu oyo nyonso tu oyo tala tokobenga yango or na boye moto oyeba te ke biloko malongo eza na kati mais tant tovuzoli bokomona na bilili oyo nyonso te ebimi kuna boya nesonga nzia baki mundela kobetama tozomona ngo mpe kuna ndenge mundela azobetama bamoyi bainondation makambo ya ndenge na ndenge siko tokovandela kuna mpona nini bokufa kuna bandeko na ngai tokobanga kutu liwa depo liwa eza partout mais tozonga nde toya kotonga mboka ya bakoko na biso fo mokimbanga aza na besoin na biso ya kipa vite aza na besoin so bakoko nyonso baza mobilize baza koninga na boya kotia mpe maboko na ntina ete Congo etelema Afrika etelema. Bandeko balandi tozaka na bino na kati ya Sobanza bomoni bama babeti pata argile bama bavuzoli nguba batu ebele bazokamwa o bayena mikolo na mama Germaine tozalaki ne azokamwa azotuna o matiti po uta abotama mama Germaine nana mona te esika baloneli nguba tanto bana bino bomengo yango na banengwa ba mama mosala nyonso oyo kosala na mokili kobosana mosala ya mabele te mabele mama bozane lolenge moko beta Congo ndenge nganga ngunza mwesa lobaka beta Congo po mona resultat malamu bato bakomi ba bailleur de fonds bato bakomi na mbongo na musala ya mabele to négligaka yango te biso ba mama peu en plus ne songa ndila bazoloba soko za lopongo ya yo moko ko hésiter te kosala mwa bilanga pene poto tika to éviter kolia o eza engrais chimique tolobaki na biso tolobaki na bino émission éducation ya bana bazobeba na éducation na bango po nini biso ba mama toza à la base nango epa na yo ta musoso mwana salaka semblant aliaka eloko te na ndako metango akobima epa ya bapaya seni na liango faute ya yo nani faute na yo mama donc to sala penda ongelele teni wana manaka na biso ezokoba na régie na biso totala suke epa ikani biso ba mama biso banengwa molonga baleki ya kimpa vita accompagné na ba nengwa ya RTNC na biso pe ba nengwa ya territoire mobimba songololo mobimba totambolaki trajet bokomona na image ba mama elongo na mpungi na bango na fanfare na bango bakembeli ya kimpa vita na lolenge iye eningisaki Congo central nanu tomona te régie image.
na bino bandeko balandi bino mo bomoni bo comprendre que lolenga bo mama lelo ezali ka tozo briefer bino lolenga tozali na sobanza ngana bino bo mesana na ba émission lolenga bo mesana nango bino mo boyebi tokozonga na bino malembe kasi lelo tenga total sabino détermination ya kipa vita bokasi ya kipa vita zalaki nango oya pesa ki biso lelo nga ya bino molobeli elongola banengo nyonso bomoni na sobanza poto koyeba na kokembela ya kimpa vita wana tozongisi bongo matondo kuna na technique na biso epai kani tozangi na nsima matalatala tata kwaku ya kalau image na assistance lelo na esengo nyonso ya bandeko na ngai bapandisango ya RTNC nenga mvale na nenga zikonza matondo mingi na bino na assistance a lelo ponini te bangonde batata basi na noko mbongo wana nazalaki assisté na RTNC tala fier nazana moko malelo ba grand
pembeni na ngai matondo mingi na bino biso na bino tokutani na manaka ya sika oyo ekoya tolobaka na bino ntango nyonso na bomoko nde tokolonga matondo